Quel piano? Comment il peut faire un piano? C'est là comment il peut faire sérieux comme ça JB, là comment un piano? Souvent comme il fallait comme il peut pas. Au fond on finit et dit badiata ya na boduga. On suit hein? Avant de toucher non na boduga faut répondre à petit na ye. Parce que toucher là après que on les caté à salité ba siebe. Sur la monoko na bité moi so embrasser que les habité. Pour la saleté on va quel bien soit les peka. Sur ma soko on a habité so embrasser que les beaucoup matina ni ba lever ba côté nga téléphone bango ba ka na posa téléphone là ba fika téléphone nga na habité guerre banaki mais pas mon nga na photo na pas chérie fille mais na pas chérie fille na habité il fallait même na photo pas chérie fille hérité de la oui en même na Turquie pour mieux se rendre pour la nini nga photo na pas chérie fille ça nga na fiti na neni na yebiote na mo nga de kedbe na mo ko na yebiote na mo na hotel na yebito na yeboneni Ndiasko afika ngabonga na yani ale makizembe na wazo benga boss na ngai kwaga a gimasaka ngana ba telefone na banini yoko na kene pas ité wala ko voyu ale makizembe wala ko voyu aje muswali bisuba kuna na pota suba kada mbetu baba mutu baina coronavirus la kisasa baina coronavirus na coronavirus c'est quel canal poni ni auje on na concert afali kuna zuyo kuna coronavirus aina ana oti coronavirus na là tu vas se remettre malade on a eu un virus il y a un jeune makizembe nani ale makizembe un virus. Bonjour, Nabalandinho, c'est Vérité Universelle, hein? Très à l'aise de vous retrouver. Dans cette émission, on a le news de Joyce Kanene Sarabino, Ngai Abino Joyce Tumba, autrement dit Benzama de la presse. Nazara toujours on cap dans celle la mission Musala Kanene Sarabino, Vérité Universelle, les chaînes Moko et la Rabino toujours la vérité, hein? Ah, penza le côté les karaté, on a Joyce Tumba na kitara vraiment la terre, on a looké la bino karaba vérité, ils ont vraiment source, hein? Ba vérité pour ato boya na biso le côté, to boya obeta pe mon kotolinga toujours quoi na ba bref, on c'est la vraiment il y a solo. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman, hein. Babi Osé Mine Énergie, mon caméraman privé et personnel. Bonjour à toi Christian Paparazzi d'Afrique, hein. Bon, je dis bonjour à mon boss maître John Moté, ma maman Michel Nibaron, vraiment alonga boss nanga comme ma parent nanga bota boss adopta na nga. Je dis bonjour à vous, je dis bonjour à ma copine nanga nyoso balinga vraiment anga ya bino just mba Divine Kavira la maman de Manuela Rit Omoti Linda Simanteri Beton à Popia Mukolo Amina Jafari et à toi Naomi Bekanga Babi Nazaraka Nabino à toi Sarah Matumuna je dis bonjour partout vous êtes Kanene Sarabino l'émission Bino les news de Joyce Alelo en tout cas Pesimbo Boya Lelo Makambo hein, vraiment on a les news de Joyce Lelo Makambo vraiment des kababa Makambo ça c'est Makambo Osé Minito les cas déjà quand on a émission Fongolela vraiment hein Fongolela vraiment caméra on a déjà invité nanga Lelo Babi éléphant de la presse hein Babi déjà que so ya vérité il y a vraiment le côté les karaté éléphant de la presse bonne santé. Oui, bonjour, Nababone Nabiso, bonjour partout dans le monde. Bonjour, Balingangai, Vanessa Maoto, autre Madi, éléphant de la presse congolaise, Mouassazanga Moukoua. Partout vous suivez la Moussounia Moukou, exact. Merci beaucoup à Brita Zimakana. Merci beaucoup à Brita Zimakana, Papa Poto, Maître Lola de Bruxelles, Juno Galiano, les formidables. Pourquoi pas Fleury Fayette, hein, Fleury Fayette, Namoni nani mutu na mo ya kati pena ba obligé que ça nous contrôler de où ça et pena nga tima mais donc merci beaucoup à ma copine chérie et pena na Luanda abana Luanda kuna balobi Gisela TGV ya ba Luanda kuna ba grevi futi la liebo ba fisto ya fuliebo donc ba tu na ngatu na lingabino trop donc ça l'émission biso ba question na ba réponse ça ngai to me consolo la caméra. OK to ko tajaya kana kataje éléphant de la presse to yeba ka opeme na le roi de la forêt lelo éléphant de la presse aika na kata presse ndenge ezala to yeba d'abord relation na le roi de la forêt le commandé
oyebi question bena so mutu atuni ngango seke bena mutu na ngai ya kati donc fo yebanga bien fo tunanga makambo oyo. Merci beaucoup à Bibos, le roi de la forêt, papa formidable, mon président que je salue en passant. Ouais, on a président dans l'Aïe, Moutabini Sangaï, donc fille de disque, la formidable, la biso, na troisième, le bois qui venait en fait, chacun va en faire. Donc, solo là, le bon hôtel, le hôtel, parce que Bunda, trop n'a pas eu de temps pour la qui m'a bien parlé. Pour la ouais, sur la sota, pour la mire, pour la chemise, la trois niveaux, la guitare, pour la moi guitare, la sota, pour la trois niveaux, na pou, quand on a que la zamba playa. Donc, moi, la Bibos, le roi de la forêt, balobi. Ngawe ranson nazali na longwate na zaka pawera pe na kosalaka kaka ngawe ata munga na yambiki ngani songolo paka idole na ngase wenge muzika maison mais c'est ranson na lela we ranson makasi nga ba mise ba ko kende kande yemo ka le ba ke wenge za musisa ba mise ba makasa ba kwa ba kaka ba sila donc wera ngara ngawe ata tu wera tse yemo ko to beta ne kaka nini wera beta kaka nini ngongi to bina. Donc, je suis ensemble, Vanessa m'a au téléphone de la presse, à Zaka, dans le mois, malgré notre tour répété. Pardon pour la parole. Apparemment, Babi Rasson a souhaité comment maison artistique cause dans un siège à répéter. Ah, pour toi, le bébé, on fait à Zoba, fait à Maël était la Zamba, quand on a j'école, je vais Jacob, j'école, à Zoé le mais oui, oui, Ranson, on le connaît aussi bien. Oh, et c'était qu'il y a Bissomoko, on a Bissomoko. Ah, bah, on a biso, bah, jalousie, bah, on a biso, c'est comme mutation, bah, qui nani, bah, Colombo, comme Azui, ah, c'est nani, ah, c'est héritier Watanabe, ah, comment on répète pour nous. Héritier Watanabe, bah, la fan du Goga Boule, si quand vous êtes content au point de vous êtes seigneur biloko après c'est ça la carte ça boy na ye peut-être pas que asola da bien vient bi boss de la forêt habiter président dans ça la coulette et tu vas be aboy na ça la coulette wana mona we ranson attaque a finga moi que yemo ka zo ai na matanga à s'excuser donc pour moi que ata moi le roi de la forêt bato ba we rasila pour ba yebi mama musique té ndeti we na génération le banani babini samboka et bana we ranson de donc ça fierté wera pour moi que ça fierté wera donc pas comme les autres wera sont en forme to luka que la biso moko et revenir à biso mo parler na biso mo to to kosu to ben na biso até donc to luka donc comme date donc ba fanatique na ça wera musique maison mais bon fana kimia calming to za stage na biso to ma ko répéter mais à part ça to ça fait ba coulisses na biso na ba nenga ba limiter kuna na ba nenga limiter mais calming to za ba stage na biso mo to mo répéter. Ok, tout ça quand on a émission na bison babi les news de Jess le bino mo comprendre déjà là tous on a l'éléphant de la presse là tous on a vraiment bon émission comme akaka elengi éléphant de la presse l'autre luka peto ye battement que tu pour occasion ko yamba yo na ndekono ken pia na problème ni nezali parce que to moni ken pia na kokota tina ba vie privée ya ko finga ba parents na yo ya ko finga famille na yo en tout cas pour aux amours tout ba biso mo na monde internet to finga na ma comme na ba parents oh ba boti biso en tout cas et comment ça biso passe comme on a que simbi type papa et éléphant de la presse maman naie ba côté vraiment la famille nao et c'est là qu'on en donne ma concert que j'aime bien laisse-moi te dire mudoa ken piano ana na t'aime bien te la te caméra na ngapena so rozwanga ndela ngapena éléphant de parce que papa balo ba ça vraiment très bien on a finga nduta moi ça mena ko zabo na nzoto la ngapena boy bo excusez nga ba bonner pour na tomboli bene lamba pour bene moi ça mena boy na zanga nduta bo nzoto boy nzoto la boy yo ko finga la na nduta na za salite muta salite za boy azara boy dans zwanga pena donc quand on a te na makona ngai na elongi tina maboko donc pas comme les autres yende ngazana abonso no tena e moni tena e yana mabe taka mutu afinga loka kelika tenda o azana no prêtre na banenga ba Paris wana kelika tenda zwa en charge na poto lelo ona kisata mo finga kelika tenda ana niveau na hote donc là on est na hote on finga na niveau na été na yebi été na mona été yazo wela kitambo ngona mona kitambo ne grandir ba botanga na hôpital à Kitambo et na maternité Kitambo plutôt na tanga na lycée bolingani so ya tanga pia ça mona soda ba bote na kankoko la différence c'est ya ça mona soda atanga be ko ba soda fele ngasko na tanga na lycée bolingani c'est quand to futa franc belge yesko afuta ni yeken piano comment peut ça piano c'est là comment rappeler ça sérieux comme ça jibe na comment piano
suka comme na fali comme ipupa kasi te toloba ndanga comme na fali comme ipupa ofai noko ofinga edi badiata yana na boduga osui wapi donc avant toucher non na boduga faut répondre nga petit na ye nanu petit na ye donc so toucher nga akoke kuna na oleka te asalite basiebe sola munoko na bite mwasa so embrasser ke ndenge bite pour mobala salite oka quel peut soit lipeka so na soko bo na bite so embrasser ke ndenge na bite Vanessa comment on a ken pena ba problème e komi non nini esali ke beaucoup matina niveau haut beaucoup matina niveau ateki bato ba lever nga ba boteli nga téléphone bango ba leka na posa téléphone nga ba sika téléphone nga na ebite guerre banaki ndele pa mona nga na ka photo na pas refi mais na pas refi nga ebite ye fallait même na poto pas refi hérité de la vie en même na Turquie pour mieux se rendre pour la nini nga ka photo na pas refi ça nga na fiti na na neni na yebi ote na mona nga ote kedbe na mona kudu na yebi ote na mona ote na yebi do na yebi neni tant ndavi nga batata nga tata biso o aleki na mayele bana le timu kolo yeso kozonga nga mona mwana non nde na boy na gradué l'informatique nde na fanya ifasi kona wina kena nga ifasi te na chronifoite nga ne doit chronifoite nga na ye biso mbato ba chronifoite mais oui nga ne doit chronifoite nga na ye ba chronifoite makasi biso mbale pour nga ne mudu monde akena ifasi mais oui nga so ba toketi na ba liso bolinga na te so na te na bobu ba vivement sans doute en tout cas te consommer en doute exactement bien propre vraiment londo fa non dégagé ou d'odeur bien il y a parfois ba chika ça te cameraman peut arriver ko ya ani kutanga kasi mais oui ça sola bien pour ça bando ça sola mabe to linga to ba ko ça sola mabe biso to pepe no to aucune odeur bien merci beaucoup à Ange Mbemba babi a de moi donc la monnaie peut me là donc comprenez vraiment ça m'a pas si mingi faut te le bien vraiment o pour la maman ne kene ya maki asenga da pardon benga petit ngai nimbisa nga ba diem na kene pe akokina e makambute nga sere mala les nga les sere pongite nga la wa kai mo konzite la barona nga les sere pongite ta nga bena na boye kai kuta benga les faux comme boye petit nga le mbisa mwana mama mwana membre le mbisa kai na lobi na nga le mbisa ok na bengi Karine mokonzi petit ya nga na laisse avec pongite ala la pongite afini mama abiso tata abiso famille abiso ya nga sko na linga na sango na ndenge kientelo na tanga na leka na bande de l'école na répondaki était mais monsieur beponga bana chaque jour bayamba nga te ba 10 personnes bayamba nga na beta na nga kara mais est-ce que nesko à côtésko tata abiso ndese nga passe ponde ku na mele tata nga linga na te tara atala ne bemiso na nga te po musala onga asilisela ngo après musala onga asilisela ngo yango te onga na osala donc ya omoni faut seulement ba respect na ba parents batu na ba maman batu ndesko afinga nga bongo na yani ale makizembe na wazo benga boss na ngai kwa agrimasaka nga na ba telefone na ba nini yoku na kene pa ite wala kwa voyou ale makizembe wala kwa voyou aje muswahili bisuba kuna na pota suba kada mbetu ya solo wana mama suba na mbetu bango mutu baina coronavirus la kisasa baina coronavirus na coronavirus c'est ken kana poni auje ona na concert afali kuna zuyo kuna coronavirus aina ana oti coronavirus na yako lati yango batu bato soko maladi na pona ye ana virus yani un jeune makizembe nani ale makizembe pe ana virus bango nyonso po bakene concert afali banango mais edi badete na moduka banango comprenez que vraiment toi quand l'éléphant de la presse bien mon bébé l'éléphant de la presse ça la ramsane il y a le bara vérité aboya na le kuta fio vraiment aboya le kuta les cas quand na le bateau tozo continuer ka tozo ko baka na ka émission so éléphant de la presse to moni sukuna e moto peli Robinho na faire rigola ken piana comme finga de plique problème ngo eza ni ko so totali bien bango ne so bana wenge problème eza ni
omoni eti Robin Mundibu nde aza wana misiki ni oyo abetela biso yo okebe na nini concert mo bebe bana dese ti ine otumaka makolo okomatanga wani tatala biso tala musique wana te toyebi Robin Mundibu te ngana yebi faire gola ngana amona wera ngana ya bobe nako apa bapara nanga idole nanga mosusu mpena wera sol mais Jésus ni faire gola abetaka musique ne kitoko barumba ne kitoko abetaka bien yembela mwana wengeni yeseki yena abeba kosumba na toese bango kuna asumba boye azoraisonne efere gola nakoma mponi loko afere ye nde asala Robin wana nayebi te ata travailler moko efere orchestre afere aza kwa Robin nayebi te mutu okana kunki ebinaka be kunki wana kuki makasi kibena no vina yo bakene yo babito no marteau na mukongo kuki kita babito no marteau le temps fina depuis kale kona kitoko bamu le team oye soya pomba nias musique depuis depuis ka bomo la pena nazo démarrer ken pia na pas zo démarrer mais que depuis que bomba ko bakizengi te muto ai bolo bate bla bla ai bolo bate muto ke sino mosaka pardon na matanga papa bango o mosaka limbisa oh mosaka demali na matanga mais mosaka sino silité basaka na randu posi na ngote wala na matanga asengi aza image wala ne ba image ka bongo o desanga tena zwat ya za bongo quel ben ana tema be salité solo sur la monoko sur na peka ani kana ka so ne bien te pour les gens ba fo matériel ba no ni de no ka so no la o lati on ni kuto kitoko donc le fond na kuto so do so c'est de le ken ben en tout cas na ngako atano kilba so ba kei nouvelle ba kei ken ben na zoite pour ana salité ma repousser ma biata ya na mobutu ma yanzi na makolo on devait faire bana problème hein allez on a makizembe wa benyo mona WhatsApp le temps sur munene kuna ngevimba aje mzoeli makizembe bisuba na mbetu so la mutaka na Paris mutaka na Londres allez nani aje makizembe wa hein comprenez hein, l'effet de la poste ça vraiment na kanda vraiment ça na kanda on répondre vraiment na nyoso yemela ngomba mo ya Robin Mundibu nga fandi na yoka ba question yanga ba réponse à yo kasi c'était pour côté la Robin Mundibu aza elo côté ba le team ko soya ana kunki ba beta na kunki na équipe so ekiti apart film la déplique pour un niveau monter na déplique depuis ka yemba to chobina akamite pala la yo ne bebe na to bini yesko ni to bina bina nanga on muzo otoki na kotoka tano niveau avec ma bécoti vraiment des canaux ça qui nous ma bécoti pour babi Vanessa de la presse hein babi éléphant de la presse comment ça monene vraiment ndimi bota so azala na nduta ya zo répondre ka to kota na to monene na film moko na bango akufela ki maman moi un mot pour bota déjà kokunda manya camarade na ngaza ba bota na oncle na Bercy moi là donc Bercy moi na wa musicien oui hôtel moi moko mania ngane to na problème te na ngare ya trop moi et bien les force kazali mari na matanga na yakite pour avec quel pena rozala donc avec quel pena rozala on a yaki na ngate mais na lukayo matanga daba kundaki no parce que na yebesika ni enfant na bona tala so ibi place obesta na adresse na retala à la fille moi ça na bien so na bien na les fort donc on est ensemble. Éléphant de la presse, tout quand on a mon amakamba ba charge hein, peut on zonga mon ba question c'est que babi ba charge panzani, ba charge beaucoup kalisouté, ba rené ça ma kalisouté, ba rené ça ma kalisouté bo panzana na bino bo za kalisouté, bo sangana rap na fête pour l'anniversaire à Karine Mokondi Tony. Karine Mokondi la baronne, elengi ya Karine Souka. Pas autorité te bana membre ba obi bambote mingi na Karine Mokondi la baronne mama Coca-Cola bambote mingi na maman autorité ba papa autorité ba charge ba défenseur ba chinois bana membre ba obi to ka biso nyonso te tous ensemble bana membre ba défenseur ba nani ba papa autorité na ba maman autorité ba chobota masika donc ba koti ba kisami kati na biso donc on est là ekufate biso ba défenseur on est na base dans la base donc comme d'hab kaka toza ba charge pe bana koto na ba bandal
donc c'est tout ça ensemble la bonne terme mais tout ça bien sûr pour cette interview oui à batumi ba quoi approcher ils sont pas babi question à pour s'inviter alors ils ont pas un bus vous comprenez donc on est ensemble il y a pas de que batumi soupe ba ya rapport na ba invité hein ah oui ba ya rebelle ba rebelle aye pe na au téléphone pour d'autres ça nini musuno a kinobi on pardon tout ça là ko mamakeni piana nga habite quel pena da senga pardon afuka mi pena bo na vidéo na mona senga pardon afuka menga me kala mona sa ngosu ezate ok comprenez que tout ça ka pour tout ça musana biso a vérité ndele ba Alain swag babi faut sentir swag hein babi chic ezala nde boso la ta bien faut bandima on peut ça la moi bien quand de ton akate biso biso na ba rancune na yo na ndeko na confort no mo mobali ozemi bwekela nga kombo na eto luba ezakani non oze yena micro kambezaka nini yena micro kamba ezaka nini bato balali te bato bazo déranger babi yena micro kamba ezaka nini micro kamba mutana mukuse wa kiriko wana micro kamba seri mona ba koluka esika osala chaîne osala temeke to solani na Facebook na snesi na mona pe ochaka balie na yo moko bla koto na za respect moi malamu ochaka pena balie émission na Facebook na kota na chaîne non ça va je m'excuse dans cette émission bitini na télé la télé oh bien apprécié kitoko mais avant pas na photo si bana si photo si bana donc avant au côté sa chaîne au sala na chaîne il faut les canons na tatami ba ibno komi na tatami et ça là on ndeni première fois yo ka cordon ya chaîne to mukolo ya chaîne ya biso no bongo Nathalie Siko Mike Lokamba on a mona ya mukuse na mutuka moya noir ba fuga moya noir Nathalie mta mukuse na mta munene botaka mpenyi na ngana leza tuna panzi makolo ya mateli na regardé je te repars qui ne banda partir wana ba problème banda banga na ngape na boya na ngapo na ko sa chaîne monte ndase ngapo la langa on a ça la chaîne simba te ni la longa na ngoma na équilibre TV par Jérémy mon boss Jérémy Lwemba ndebe na comme na impact télévision hein pour équilibre peut dans longwa ki équilibre na longo siko na impact télévision et pas boss na Denis Moulambela donc na zawanga na travailler na donc comme d'hab la revendra nini au réclamaka oh yo et ça la ko passe na ba cordon au ba dirigeaka ba site na biso e bali ko la basi hein so e kana chaîne voilà là voilà là ngabe na salaki éléphant news TV chaîne nga bale mudonga mobali na ngo ya mikili yango to beba na biso na komenda na 2000 abonnés azone chaîne ngo na tikela a changer mon combo nanere ezaka risque te ke mobala poto to ndeko no na poto fongolelo site ole yo moko mtu ana makambo ofongola awa soaze ezaka kuna awa basengaka hein baloko basengaka esengaka fomba na poto na sens wana po mbongo na oma notile nango à partir kuna na poto donc yeba ko zela atinyo na manigamba western ça arrive so ngas kone na boye chaîne na bakanga on a sema confinement on se leki na fongola sa chaîne ngai na malango travail donc c'est ça ba avantage na ba désavantage nini okuta na musalo to bana na ba avantage ezani ba avantage bien na voyage na Bibos le roi de la forêt na voyage na Ibraton puis na yale que veut sali na voyage na depuis compagnies na voyage mais c'est presque belé hein ba igokolo HK maman hein na voyage trop donc on a eu na bato belé na depuis ba concert on a bato bani donc et là ba avantage na ba relation ba kise mama bien ya avantage ezani ko déranger muso la numéro na yo au kan no petit sonner téléphone si ba yi ça va bêtise na le ba ba bonne mo ça la vérité tara mulu bana mutandu ba bota mungala donc mo limisa na bena pardon mulu bana mutandu bota ngala pardon mo limisa donc vraiment moi kan la ko abi ala ka kin asala yo ndeti Alain swag gazo isanga achanga bohemo donc bêtise déjà au monde comprenez tout ça na Alain swag hein babi Alain swag vraiment babi chic hein babi vraiment
swag place ana tolobelo te maintenant nini pe na ba musicien mususu osenga ye bosala interview boye lambelanga nanu ya koleka na tatami ba musicien bazala bongo esa ko ya mon passe osali pena ozwi mega na yo message na yo appel mokomi na message porte-parole mo bazala bongo ya orchestre monene asenga bato tatami mais natanga komo ete mikolo tano à bon terme nakotanga komo nini te beba na kaka kana defa mpona nganga na bososo wananga faut faire très attention mpo bacapture ezala mpe na enregistre nanga bato omona bina file te baenregistre mikolo azwi problème bina file afila bétise baenregistre ndenge bina na boye so osenga bachine aenregistre nga enregistre nanga bato ok tokomoke malamu na suka émission ya biso mwa question suka vraiment tokaba totikele mpe temps ape na makambo asala ataka toye na terrain tokuta bango na kati ya base toni toyeba d'abord apparemment bokomi bajournaliste bokomi divisé bajournaliste ya Ibrator bajournaliste ya bina file en tout cas bino mo boyebi kende tosala mosala na biso boye esala opacité nakoma question donc abi lelo presque babi bajournaliste oyo internet oyo tosalaka mosala oyo nga na yo na bamisusu bokomi ototika baimage biso soki ya chaque jour bomona kaka d'image biso soki ya chaque jour biso nde toa na avantage pourquoi po soki netoa biso totie émission na ekotaka lelo bonso fo bamontage ata asali lundi feka ti dimanche donc biso ti dimanche wana na 5 éléments 10 éléments omona oka biso bajournaliste ka nde balobaka vraiment merci à mon boss ka nde olobaka bajournaliste internet botravara dire merci vraiment à mon boss maître John tozaka wana mpona osala mosala na biso éléphant de la presse babi bajournaliste bokomi divisé bajournaliste ya Ibrator bajournaliste ya bina file na bajournaliste yale oza na bajournaliste oyo bazaka so bafingi Ibrator bino bobimi mbongo borépondre hk igokolo hk mambo oyoka te Olivier Akia la charge abana Toulouse ozoyoka te ya mbinza Olivier Akia la babi Ibrator pia nakomanela bajournaliste nga yebi te nga kende pa Ibrator na se mosala nga nde siko so otouche wera nde omoni nga mpo nga pena mapata futela nga pena 6e na nga moto atangisanga side mapata yaya ve na biso yaya quartier na biso donc nga nde so kota wera nde na oya mabe mais pa Ibrator mpia na yale nakende osala kaka mosala donc ngana mapata na wera ezalaka mamba famille obena famille mpo bana nde batindanga babiloko baperi babilamba donc ezosena agende mpe so bamboto sika bazali donc obena eza famille na mamba Ibrator wana so mpe nini nayebi te bina file mamba Ibrator na bina file afingi bato bétise moto wana mpe abai koenregistre nde mona eke bongo mais na vraiment na kati te mpona yeba eloko nini esalaki ekendaki ezongisaki po Ibrator a musicien bina file a musicien donc ngana etaka journaliste nazala partie net naosalaka mosala na nga donc naoza pour contre te naoza pour pire te donc si nous sommes déjà à la fin de cette émission les faits de la presse moi mabanga na bato basala kozala moi na bambote pe na bato balingako mingi bao pe bakaka moi na liloba suka bon liloba suka te liloba mpona lelo mpona émission ya lelo James Charlie 007 babore tongo yepe bayemba etongo James Charlie 007 yo lingaka te natika bono miso mpe natika nanko po bafinganga makasi kitoko makasi merci beaucoup Karine Mokonzi la baronne maman Coca-Cola merci beaucoup à badéfenseur merci beaucoup à bacharge merci beaucoup à mon autorité merci beaucoup à nani mutongo mezana Abedachou tututu merci beaucoup aida esenga na bako mingi osolaka donc boka bombaka na moyo na ngate na mbwaka yo Jeff Njadi le teta mama le teta baziwapi babi ne makambo merci beaucoup à nani mobile na ngo mezana iko mbana abi comment mbene ezala nani comme Alain Swag Alain Swag parce que moi de Sikozali merci beaucoup à Brutazi Makanda papa poto mettre là de Bruxelles Junior Garane formidable pourquoi pas mauvais Fabrice que 3 fois garçon le basketteur le prix frais babi on est en asiatima mais à 4 minutes dans babi to sur la case là qui le igoko le HK Olivier Akia la charge à Toulouse
comme d'hab na lelo ya tourner ensemble, il n'y a pas de souci. Merci na bino pour vos pensées na nga bokanisi nga pour na sa bien interview. Merci beaucoup na linga bino ya trop beau très bien na mabota na bino. Bisous, bye. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Hein. Je dis merci. Hein. Je dis merci à mon caméraman, hein. Osé Mine Énergie, caméraman. Hein. Je dis merci à toi. Je dis merci à mon boss, Maître John. Ngulika Dima pas à donc caméraman Ngulika Dima les libanga pour les fonds de la papa bingande mikolo na makambu. Donc les libanga quoi donc. Ok, je dis merci à mon boss, à Maître John Moté, ma maman Micheline. Je dis merci à Nabatoni Swalingra Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazaraka, toujours là pour le Rosla Amsananga. Je dis merci à toi, Alain Swaga, Wazaki Partina Visso. Je dis merci à toi, je vous lis, hein, merci à toi, merci à Baba Copine, Nanganya Swalingra, pour moi le news de Just Candenes, Arbino YouTube, et ça pour Belté, hein. Babi, je vous lis parce que ça va compte à rendre, Naïna, émission à Sala qui va répondre fort. Je dis merci à Bino Nyos, Nalinga, Bino Minzamba, Pambola, Musika, vous allez bye.